ezalite bobele kombo ya masia ebenganaka maladi pe bademo kombo yango etunda na nguya ebenganaka maladi pe bademo kombo yango etunda na nguya bobele kombo ya masia ebenganaka maladi pe bademo kombo yango etunda na nguya ebenganaka maladi pe bademo kombo yango etunda na nguya sina ya bozali nanga ause sango mato emesana koyoka okundelanga bitumbo yo mokili ekokate kolonga sina ya bozali nanga ause sango mato emesana koyoka okundelanga bitumbo yo mokili ekokate de la scène pas dans Zambé et te mai o yo kende comme appeler yo ka appeler yo ka apambola sunga et pas nous yo ko miata et pesa mena nous yo ko simbe pambola yango zo bondela biso ba salte o bonde ne ko zo bonde Dainati merci yo o kela likolo esimba manelo kote yo o kabolaka gloire na moto te yo o loba moto azala pe moto azala esika yo lekaka bilembo tikalaka na yango kolo na tango yo kolo na 10 jours monisa bilembo na yo na yango papa tosali sini ya kosukola maboko liboso na yo yawe nzambe po tozala kondimete tokabwani na bilembo nyonso ya blocage ya freinage oyo nyonso ya malédiction tokabwani na yango kobana na tango oyo yango tozopesa mitindo ete mabele ezwa acte po yo oza na biso elongo na yango kolo tika ete nyonso tokosimba
epambolama epai nyonso konia te epesamela biso banda na ntango éternel notre Dieu ezala bongo lelo lobi mpe libe na libela tobondeli bongo na kombo na Yesu mpe libota na bana Nzambe tolobi amen 3 fois toke.
ça là les autres sont dans la journalité et si quelqu'un quelque part mais dans la Bible on aussi dit ouais mon sang dans ça mais Thomas avant je regarde la Bible donc ça qui vendredi elle vendredi jeudi et ça nini lavage de pieds et ça nini voilà bato ba kima te ba yebi lavage de pieds oya kima na tu les agini o kima ki na yo lavage de pieds et ça la Bible et ça l'acte lavage de pieds et ça la Jean et ça l'évangile lavage de pieds mais et ça la tina pourquoi ba sokoli yo makolo pourquoi ba sokoli yo makolo et ça la tina le to côté to sokoli maboko et ça la Bible donc nous sommes dans ça un prophète dans ça là dans le tout monde ça va pécier et ça la Bible yo yeba ko kangama makamo ko ça là kangama be linga yawo on va accomplissement là et ça va nous combattre à terre on va se soutenir beaucoup makasi la ko ba matière la biso le mokolo malamu o biso bana na yo to ene yanga le oyo oyo nkolo yo na bolingo na yo obengi bosana yo konde bakolaki mafuta opese lotumo ya kokamba bambate na yo koyoka nkolo yawe solola na bana na yo na kimia fomona boyebi na yeba mpe basimba mpe basalela po bakoyoka awa na kimia na kombo na yesu amen on va ici à l'eau et on fait son mouvement. Tout ça, c'est très important. Et ça va tout le monde déranger l'autre. Dans un minute d'immunité, le bas nous allons déranger l'autre. Le bas d'ailleurs qu'on déranger l'autre. D'ailleurs qu'on y a qu'on a l'amour. Le bas ils sont vexés dans l'ennemi balé. Et faut qu'on a besoin de ma côté. 1 roi 11, 12 à 13. Après 2 rois, pardon, 2 chroniques 21, verset 7. 1 roi 21, 12 à 13. Tokiti, na 2 chroniques 21, verset 7. Chapitre 11, verset 12 à 13. Dans ta vie, à cause de David, ton père, c'est de la main de ton fils que je le racherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils, à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Amen. Chronique chapitre 21, verset 7. Mais l'Éternel ne voulut point détruire la maison de David à cause de l'alliance qu'il avait traitée avec David et de la promesse qu'il avait faite de lui donner toujours une lampe à lui et à ses fils. Amen. Amen. Merci de parler de l'équipe de mon bagage. Encore comprenez bien. Alors, dans une histoire, il y a Salomon. Dans l'histoire, il y a Jéroboam. Jéroboam, moi, il y a David. Salomon, moi, il y a David. Bien, il y a un roi. Bien, il y a des chroniques. Et ça, c'est l'hypothèse qu'il y a un roi qui ne se pas. Mais il y a un roi. Il y a un roi. Il y a un roi qui se répété dans 2 chroniques. Mais il y a un roi et qui est un moko, il y a un monsieur qui est un moussous. Nzambe azoba likambo na bale ya David. Tozomona liboso Salomon. Salomon akemo bala ba nzambe ya ba to bala basi ya ba nation mususu.
basa bikolo mosusu basi wana babaloni ye makanisi ta baloni Salomo makanisi Salomo abosani nzambe oyo atiaki na bokonzi abali kotonga beglise mpona basi wana na banzambe ya bikolo wana kanda na nzambe ekiteli Salomo na kanda nyonso me ntango nzambe alingi adétruire Salomo na makambo asali balobi Dieu sirita unité kolobaka nzambe asepeli te na comportement Salomo nzambe alingi adétruire vie ya Salomo mpe apanda royaume ya Salomo akanisi bolamu oyo ye nzambe ayokanaki na tata na Salomo tata na kombo nani David alobi nakani nasala yo mabe na détruire bokonzi ya royaume na yo me nakanisi bolamu oyo tosalanaka na tata na yo David bolingo toyokanaka na tata David alliance na tata David na kosala osu mabe te à cause ya alliance à cause ya boyokani oyo toyokanaki na tata na yo ndenge mobe na Jéroboam akomi roi trop jeune arenaka 8 ans mais na règne na ye yebaki na même mouvement ake kokota na basi ya bikolo mosusu babaloli makanisi na ye ye mpe akimi mvwa ya nzambe nzambe atomboki lisusu po afrape Jéroboam akanisi nali koboma ye mpe kobeta ye me nayokanaka na tata na ye bolingo moko na traitaka na tata na ye alliance moko nasalaka na tata na ye na kosala ye mabe te amen abia bien bana wana babiki mpo na nini nazotuna biso babiki mpo na nini bolingo nde nasalaki bolingo nani ya baboti na bango boti te tata alliance ya tata tata moboti wana asalaki alliance na nzambe ndenge atambolaki na nzambe ndenge azalaki na nzambe mabe ya bana ezipani nzambe ali komona so mabe ya bana te abali komona bolingo alliance oyo ayokanaki na David aboko détruire Joa na ndako na ye aboko détruire Salomo pardon na ndako na ye à cause de alliance bien aimé alliance ezali komunene mpe makasi eza munene mpe makasi yabe nzambe akoya kobeta Salomo mpe Joa à cause ya alliance ya boyokani ebele ya bato na bafamille baza kobika na baalliance nzambe ndenge atraita na ye zobeleko wana alliance na ntango kala bénédiction ezalaki immatériel kopambola ezalaki matériel epe ezalaki héréditaire ekoba héréditaire euti na tata esali nini ekiti na bana memi bana basali makasi te me makasi oyo tata asalaki ekosala nini bakobénéficie yango asalaki bana bakosala nini bakorécupere bolamu wana tata ekouvrir famille mobimba wana ezalaki na ancienne alliance lelo eza changement lelo enelaki yango changement nde lelo napesi hypothèse oyo po tocomprendre que talakala ndenge ezalaki bolamu ya tata epamboli bana bolamu ya tata ebomboli bana bolamu ya tata esali bana bolamu mais lelo lisusu te lelo echange po tokoma na niveau testament amen lelo bolamu ya tata ezali esipani bolamu ya tata ezali esali nini esipani parce que comme likambo na yo yanga ya ye mpe litama motu na motu 1 Thessaloniciens 1 osimbi wana Jean 15 verset 2 non Jean 15 verset 2 car on rencontre à notre sujet quelle appel nous avons eu et comment vous êtes convertis à Dieu.
en abandonnant les idoles. Bien aimé, idoles les aga et quel côté? N'est-ce pas côté ah? Ah, on est pour ça la nuit. Même les moyens de faire des choses, à quel moment? À quel point? À quel moment ça la nuit? À quel moment on a n'engagé? Idole les alliés et l'homme yo kandama na yango, c'est un idole. C'est ça qui est côté? Non. On regarde tout. La fougue na bi côté, bi ko ça ko ça idole. Soko linga penza makambo ya mabe. Oyo tika ngoto kangama nango. Idole ya wana. Amen. Idole ya wana. Il faut abandonner yango. Bon ya ko la bonne nzambe, o servir nzambe ya solo. Eliwana likambo yo kanga oyo mona meilleur pona yo tika yango bongo wana bonne réponse bino ka bandi kozalia lebo zaki mai bazui yeso kuti na kata tente yo alors le mai na kombo be changer o komi nini ti mais l'homme va tali o juste mai ça la tuni bino le mona couleur de côté la mai so yo Oko Kango? Mais pas de film change. Tu me changes encore l'année. Hein? Tu me changes encore l'année. Pour moi, les gars, nous sommes au petit gamoté. Pour moi, à côté de souvent la militaire, nous comme à l'homme. Mais tu es au côté de militaire, bâti Nesquik, bâti ma condiment et payé comme une tige. À qui la native, nous avons la native, nous soucions. Pour va changer. Yozo ya awo. Nous n'avons pas battre. On ne va pas changer. Et ça vous été? Dites Amen à bien bien. Amen à bien bien. Azono mona yo mai. Na matia aujourd'hui ma awa. Na zo contre la mai on a changer. On comme nature mususu comme ti, to comme café. Mais pour les temps on bima awa. On to tire la mai. Son Seigneur au salaire. Aujourd'hui, il y a un bien aimé, et pas en train de nous faire changer. De notre terme, nous devons changer. Si on a changé, à ça y a mal, va changer, on changer. J'avais ça changer de la vie. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ah, bonne année, très bien. Quel est mort? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, c'est moi. Je vous ai choisi. Je vous ai choisi. Moi, mon âme. Moi, mon âme. Jamais vous apprenez le nom. Apprenez-moi mon âme. À comme c'est un petit. Amen. Quand le coloré, on lui va changer. Amen. C'est moi qui vous ai choisi. Ah, tellement. Ah, ça regarde. Le choix. Continue. Bon, continue. Et je vous ai établi. Ah, il y a une notion à connu. Et qui ne porte pas de fruits. On les coupe. Il est étrange. On les étrange pour les coupe. Ok. Et tout sarment qui porte des fruits, il le monde. Il le monde. Afin qu'il le porte encore plus de fruits. Merci. Bita nzambe zali to bota mbuma. Mbuma ni koloba misala autre sale la ye et mon na bato. Alors tout sarment qui est lié à moi, mais qui ne porte pas de fruits, on les coupe. Sarment est en zété par étape. Yesu ali certes, biso ça va sarment. Yesu doit faire sa vie et les autres vivent. Le col en zété, les agarres. Sur le bouki, ramon le poids au kati. Frère zété pour le kati. Étape. N'a pas comme ça les lignes. N'a pas comme ça les lignes. C'est que le monde est étape pour aller en zété. Donc le monde est payé vinaillé. Appel de vinaillé avocat. Avocat. Pour avocat, et c'est là que je suis dans zété. Zété a tombé là. Tout ça, et tout cas d'étape le monde. Pour ce moment, je fais une étape de mon souci.
Mais dans le monde qui est dans le vie, elles ont monté un mouvement. Mais un mouvement, net, elles ont bien été. Mouvement penza bien été. Même si nous avons fait un mila, on va s'en moussaka. Au téléphone, on a Wendy. Au orienté, ça va mourir mila neni. Voyez que on doit. Quand on a karaté, mais le lot de nos décisions. Saleté à Katinaka. Haine, canne, jalousie, impudicité, kinumba, colère, moulibi, mauvaise intention. Nous sommes là pour nous couper ça au lélo. Le col a mis à manquer et couper. Là, comme propre, pour la botte à mon toko et puis ça pouvait pas aller. Toko de ça, le Seigneur. Bon, de la zone, bon de là. Déclaration. Vendredi, na labi na olo tandoto na fanti presse mon we na olenga. Na moni lumière mo ya makasi biteli liboso na ngai. E banzolo ba ngai mo na makolela te. Na zawa na pona bino. Tala na loboko na yo ya mobali, zwa eloko o efam panti na yo. Na zwi eloko wana, na simbe eloko ngeza lokola moto. Na tuni siko eloko na sala na moni. Aisingo moni eloko oyo, batu nyonso tu o balelisa bino ekomi tango bomona makolisu te. Kende banda kokota bazola biso pesi nyonso oyo kokota banda kodetruire batu oyo basala bino mabe. Na ndoto na ngana boma pe senga kokoma. Lobi à partir de 17h toke 18h. Ande père alobaki ki bokomona makambo ti bomongo koma na dimanche mais oyo baloki mango. Tokomi na 17h, ezala tout makambo mosusu. To comprendre te makambo mosusu ekoti bamuta bandi koloba bozo déranger batu na bamungu na bino kobwakaka na bamai na bino oyebi te ezosala bato nzoto pasi me bozokwaka na kaka okenda na prière mpona
botenga bakufa botambelaka mpona bino na bana na bino mpona biso te babiloko na bino ezoderange bape ezosala biso nzoto pasi bolongwa babiloko na bino tofandi totali nga na grand frère mama tobi o mon père alobaki mais tolanda te loboko lekaka na bilongi na biso tokoyo simba nzambe ato alokumpa longisinga mene na ndoto Banzamba, alléluia. Appelez au témoin, on est dans la sur l'éminence. Pour que l'un bomba na raquette, n'a pas fait un zam de bio bébé. Mais la moi, mi balai pour mon constamment. Dans un problème, il y a place à ôter qu'à la zam. Dans l'offre, tu la place mon $40 par mois, mais mon compte place à signe out. Aïe, moi, il y a pas l'hôtel, alors qui va se sauver par baby, c'est pas de l'hôtel, mais il fallait aller au moulin. La bien, ça de moyen. Na bundi ko ka place boti na ozo pe place to ke ngoma la binza bena ko ngala malote ka ndeni a pe place na taka za la passe na komana raquette na ngata pe sa place alors on a place à $40 mais ba yo pe ngala place mo boyo papa mo baza pour na parquet mais a o ka $30 garantie par mois $10 na binza bena ngaita ma moza masala na yo te moi pour la place na ndi lo pe sa ngata magasin amen. Nzambe kwa azamala nzambe papa konde azamala mukena azamakasi tala ndenge nazonga awa mpona ka mwana betesa nayapela mwana betesa nayapela mwana betesa donc ti nazonga nzambe ayebi ti nazongisaki na ndenge ndenge na bandeki koya na ndenge toza na programme oyo ntango nayebela bakoko na nga ezalaka soki jour lingana kaka na semaine kako ya makambo tolalaki te donc motu na motu amoni makambo na ndenge na bampuku ya kotelema bazotelema oyo mosusu azolonga na prise donc le bana toko etali bazolonga makambo na bon tokende kaka na prise ntango tokomi kaka papa azoloba makambo wana nyonso abi donc lelo mpenza makambo elekei kule epai na bino mwaye bango ezate mais bomoni bampuku bana pe balobi tomoni biloko nyonso wana donc il faut tokóma na ndako bayaki basali mpe service donc na service wana nasali ntango tokómi kaka na butu toyoba kaka ebelo toya mpe kotya su makolo na ntongo wa papa alobi ebeme moko eza na baba na bino toyobi bongo bokóma te tokómi mpe te wana komisi nzambe donc ebembe wana non vous n'avez pas la biso donc na service wana esalamaki esali retour kuna nzambe aleluya ngape ndenge nakumisa nzambe oyo asali mpona ngai so tokomi na mars awa nakokisi inane nauti Brazzaville awa nasali presque 5 mois nazolanda nasambelaka na ngai zape na bitile okenda baeglise mosusu même bapesaki invitation asepelaka te mais bapesaki na invitation ya koya awa na baseur na ngai na ndeko na ngai nayaki na maladi moko yango nalobi depuis soki okomi na marsa ekokisi inane nakwakaka nzoto donc nakwanzaka nzoto na niveau moko nayebi ata place mokusu yango ekuta te mokusu esalaka ngai donc nakomponaka te mais nazosambela mikolo tu na sambela na meli baantibiotique mokoso esilaka te napakoli basavon babiloko ya ndenge to balobaka mokoso esilaka te mais nazokumisa monene na nzambe oyo mokolo na vendredi tozalaki awa papa alobi motu nyonso asimba esika azoyoka pasi esika azomona pasi esalaka epasi asimba namoni kosimba esika nini nasimba eka na loketo na binzambe vraiment mokusu ese ewumeli na ngai eske koma nzambe obikisaka bene basidate ozobikisa malade ya ndenge na ndenge nzambe mokusu oyo ekosila te na travers kane papa lobaki nasimbaki yango yaki vendredi lelo toza le dimanche samedi mobimba nayoki ata mokosa te lelo mpe depuis tongo etani nayoki mokosa wana te yango ekokumisa monene na nzambe de janvier au
Et on va faire un sucre qui m'a février dans le bac à côté. Et pendant qu'il a vendu mon thème, on a les autres qui sont dans le bandeau. Le bac à le 26 janvier. Et la caméra, moi, on m'a télé. Je suis passé au l'humanité qui est jamais à gros du service. Pour ma métier, maintenant, le bacana, liwa. Mais quand on a mon cas, liwa, on peut essayer. Alléluia. Et c'est la manière dont on a Dieu. À bout de ma cardiopathe. Et tout ça, à ma case. Mais il y a un mois en Zambie. À bout de ma case, il y a une beauté à la scène en Zambie. Père, maintenant, le matin, on est sorti dans la gueule. Alors, pour faire que l'on a mis des synthés. Il y a un zone banane. Il y a un zone baboulé. Dieu doit nous faire les choses exploitées. Si on a un diplôme d'État, le pourcentage est élevé. À ça, on a bon monde. On va se nommer Baby Wiz. Alléluia. Na za suna sema moko na suna sema moko koko na moko En tout cas, la commission est parce que le témoignage n'a pas été en anglais, on peut s'en noter. La vendée, là, le témoignage n'a pas été en anglais, peut-être 6 mois. Bien balancé. Mais nous avons dit que la calice n'a pas dimanche, il y a ce que papa a vu sur ça et que tout ça qui 10 jours, ou tout ça qui a les grands thèmes, ils changeront d'avis. Nakansa napesa ba témoignage à boka ba bitumba na zara ngo mo epele bani so na longa c'est parce que nakanga na sambo ça c'est un de deux parce que to pona maka udel bu mama na biso on zamba zoloba avant que je sois tissé de l'acteur je t'avais connu avant que je t'installe dans la lycée de ma mère je t'avais choisi zamba yeba ki biso yamba zo biso na mabele apona ki biso yamba tsa biso na mama na biso na zaka kondi matia solo na zaka moko peut-être ya bapolani oyo na zaka likia parce que babitumba ça ne sert à rien de vouloir que tout na sala litania et ça il y a l'histoire de la to ko banda wa tito ko sisate mais na ipinga ka babloko izaka moi makasi ya moi je vous ai toujours dit na l'équipe na l'église ebele Dieu m'a fait grâce l'église a bato minene obino boyebi lelo Batonga l'église à minene. Et je ne sais pas pourquoi Dieu m'a fait quitter de là pour Naya. Même quand il y a un gars, Nazala quitté. Tant que Tobi est là pour Bandaka, papa tika moi pour mes sanoana. C'est vrai que âge à l'église est collé, moi ma cambope est collé. Tant que zolo na bakisi na mabele pour la ndamo tina batera se au compte sa maboko zolo na bakisi. Les gens te bandai koya. Il fait un jour, peut-être, Naoutaka ou Nakata, le temps où Nazobima, à ici, maman Nangabi, Landa, papa Franck. Namoni Makampo na ime, na bagi pour na peut-être au lobby boye. À ici, non, papa, vous savez, hier, na Makamanzambe, à Linga et en Boko Leka. Donc, Bassa Nzai Baligageni, à Lima Manzambe. Mais c'est vrai que tant papa Benganga na yaki, na moi ma solo muketo sola gane na mute. Ma fifi azabo bondela ndako azu molimo et papa en sortant a yoki ma fille, abi makambo ma fille azoloba, eza vrai, bondi mayawa. Et ma fifi a prophétisé même pour nanga. C'est depuis lors na kanga makia. Koya na ngawa, ça m'a surpris. Ça m'a surpris kotala papa zotanga bakombo ya bandeko nanga otanga kombo ya papa ya kotanga satikanga akufa depuis 1995 maman nanga ototikanga donc 24 ans après mort ya maman ya papa nanga nde maman landi
C'était en 2019, après il y a 102 ans. Moi, je suis alors, il se fait que je ne sais pas cet acharnement vis-à-vis de Nana. Mais je ne sais pas si c'est un peu mais toi, nous avons pas ça. Mais comme on avait dit ça, papa révélé ma bébé. Et surprenant, na quelle église révélée, il va prophète. Dans la photo, est-ce que la société moko est dans la la société de livraison. Je dis toi, on a tout pour moi, on a mon colo, on a tout quatre motel. Parce que moi, tout le monde a eu. On doit vous dire que nous n'avons pas la fin là. Tout le monde a un tu vas nous tourner, tous les caractères. Nous avons allé à toujours les. Et on avait gagné la moitié. La molinga pas venir à la source, non ma confiance. Dès awa poto komanda, to komunga bo. On a poto komunga difficile parce que tout ça va pas nous parler. Les bus de l'eau. Utinda awa tokeo na kasango. Quand on retrouve la ligne, la ligne sur le téléphone dérangé. Après les pauvre maman, elle a confié. L'hôpital a dit la maladie va filmer les news. Elle a dit la cabine, elle a dit donc ça m'a prophétisé. Elle a dit la tienne en veille. Elle m'a dit si vous fumez la main, vous savez ma caméra. Elle a dit la mouille à voler la vie d'année. Elle dit la bonne à voir ici. Nous avons un zambé. Donc c'est la réponse de nos personnes. Amen. Il y a une balade dans le coup, mais ça zambé parce qu'il y a qui va l'été. Mais sur la simba la main, à côté de Kabalibota, il faut d'abord aller à la maquille à la main. Oh mon Dieu, au bord de la qualité. Il y a un papa, pas mon amaïko. Mon Dieu, qui t'a mon tango, la commandé, mon commandé. Alors, le pas mon année, ma fille. Moi, je vais pas mon l'air. C'est le pas mon bol. Et ça, on a le la force de la famille. La tête, comme on a le yaou et le sang. Et je na fondé na fomo loko sambe tata mwana pe molio mosa il faut pas so kama isabu to baba mo drama yo la compagnie na kwa le yo si pa bele wana ona ndio la kitu sana.
Merci.
donner le 10e tour. Et puis c'est pas la première le va attaquer. Abattre. À condition de soutenir l'eau. La victoire est dans la canne. Bali na la victoire est dans la canne. La réussite est l'autre tout qui dit séminaire la mission. Dimanche, la réussite, maman, on va témoigner de Pessah. Et puis, la dernière numéro Pessah. Dans la vie, on a 4 contacts à cet esprit. Et bon, on a aussi qu'à faire un défaut. Malgré l'image, on a fait des semaines, on a vu mal. Je suis police, il y a 3 jours, on a la matinale. Donc jeudi, mercredi, jeudi, vendredi. Je suis ici. 3 jours il y a matinale. Si vous avez un problème, mon nom est jeudi. Pas quand je demande la passe. Nous me demandons qui c'est ça nous. Pour avoir une image, c'est ici là. Oui, il y a une prolongation. Il y a une prolongation de vos activités. Elle est très amen. Si vous n'avez pas eu de moment à face, tu me dis qui c'est ça nous. Il y a la passe, c'est ça beaucoup dans tout. On a demandé de bonheur. Merci éternel notre Dieu, Père céleste. Papa n'a pas volé le véritable Dieu, n'a pas volé l'incontournable Dieu, n'a pas volé l'incomparable Dieu. Ils ont le coup, yo qui a Nicolas Simbama de l'autre côté, yo qui a gloire dans mon côté, yo le bas mon doigt de la paix mon doigt zala, et si quand il y a un cabinet politique à la on a 10 jours, si tu es bien mon isama, mon papa, mon lama, qui n'a dit comme un dicamo, pour d'un dicamo, yo sera ma camoile qui a cabato, mais mon papa n'a tango le colo, n'a tiki ni bota pété dans ma boko na yo, n'a tiki moko na maboko na yo, n'a tiki bilembo na yo ya wenzambe, ezala, efungoma na kati na bana bato. Ya solo ne bandeli, olobaki toza mabele, pe tokozoma na mabele, nioka ayebi, pe akomi kolia mabele, kasi na tango olobi na Pierre, Simon, yoko benga masu Simon, toko benga ma Pierre, Pierre ezali olombo makanioka, tikete la tango, toko ma arme, olombo manioka moko. Et c'est 2021. Na tango na tango bonne la qualité. Ya mosakoli papa na zela na ngai pe ya mwana na Yesu Masia oya kufa kile kumoja kwa biso tikete makila wana ene to na biso moko na moko mwana loboko na yo pe moko na moko kama témoignage te na 10 jours yo pe na biso bata liboso kasi bata simate tikete o nyota moketo zala yo prospérer mingi to senga na moka na yo jalite kasi to sengi tikete jona lelo etika na archive na biso kezamba beteza avisitaka kezamba beteza abikisaka kezamba beteza pambolaka na tinete kombo na likolo Zambe tata mwana pe molio mosanto pe libote na bana Zambe telobi amen 3 fois toke tobeti milioni kwa nguvu na Yesu. Tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. À ton nom, tout genou fléchit et toute langue ne fait pétir et